Sur certains, page 240, 271e cantique. Amen. Jérémie, Jérémie 30 bis.
Chroniques chapitre 29, le verset 11. Totani na komo nesumasia na nasala.
zali yawe aponi dino ete otelema na esika na ye mpona kosalela ye e kombela ye kaka na malasi. Amen bota. Amen. Tozongeli tutangi na komuna Yesu Masia na sala. Amen. Na ye pona kosalela ye pe abatela pesa kimia na mukino soit disposé temps pour la koya Isaki mais Isaki réalité et Isaki koko mama na observa qu'ils pour qu'il y a assez de bango et histoire tout ma commis ici koko avant la casse dans place de Zuli ils ont malobaya Ézéchiel tout Ézéchias pendant 29 ans. Na kasi na ye na reine na ye oyo azwaki na kasi na Israel eza na ba oyo bazalaki avant ye eza na batata oyo balekaki avant ye tant mpe aye akutaki berere oyo batata ya liboso basalaki akutaki berere oyo bato ya liboso basalaki na kasi na temple na Yawe. Alors tant ye azwi bokonzi na 29 ans ya bokonzi na ye na kasi na Israel alukaki a réparé berere oyo batata basalaki pour que Yawe ebe na kofrape bango ye na kasi nango abengi asali rassemblement ya Israel azotalisa bango ete na kasi na batata na biso oyo bazalaki avant biso na kasi na bango bazalaki na négligence liboso na Yawe na kasi na bango base détournaki na kasi na lwa na Yawe bapesaki nzambe mokongo na kasi nango balandaki banzambe mosusu na koluka kokende koservi bango. Amen bota. Ye kotalisa na kasi konziton na komi roi na kasi na Israel. Alors ezaki berere wana na kasi na korepare atalisi bango alobi naza na intention ya koluka kozongisa alliance na Nzambe. Toni azotalisa ete bana na ngai bozala na kasi na négligence te. Amen bota. Parce que atalaki malamu na négligence oyo ezalaki epa batata nde esalaki ete Yawe afa esengaki premièrement na kasi na Israel balongwa na kasi na négligence oyo ezalaki ya batata na bango. Amen bota. Parce que ayebi à partir ya négligence nde Yawe abaki na kofrape pourquoi parce que Yawe azoluka moto wa koservir a servir avec courage, a servir avec volonté. Amen bota. Parce que la casse na moto akoluka kokanye eloko oyo azoluka na kasi na moto soki aza na kasi na négligence soki moto aza na kasi na bolembo ye eza difficile pour que na moto ayeba na kopeni to aganye na eloko oyo azoluka. Amen bota. Alors na kasi na Ézéchias alukaki a réparé berere ezalaki na kasi na temple alukaki a azopesa na kasi na ensemble oyo abengaki alobi bana na ngai botoloba na kasi na négligence te Yawe
pour que vous la côté ma dévotion pour que vous la ezali basumi pour que Banzambi, le moment peut koyoka na o eye à travers sa dentaire. Alors la casse n'abo tant que tous amis de l'Union moko na moko azana objectif oye à belemi na casse de Banzambi. Oui, spirituellement tous na objectif moko ezali to gagner vie éternelle. Amen bota. Alors charnellement moko na moko azoluka vie charnelle et dans la cause la progression na moto koyeto la kasi na nzoto moto azoluka akanye ezali promesse ya alakaki na kasi na ye spirituellement et charnellement. Alors la kasi nango ye Ezekias aye kotalisa na kasi na biso parce que na kasi na jeunesse na ye na bolenge na ye ye azalaki na kozwa bokonzi na kasi na Israel. Amen bota. Alors la kasi na jeunesse na ye atalaki ete esili na kasi na ye aservir avec courage alors la casse de négligence. Parce que la casse de négligence dit Israël qui était hier à frapper Israël. Parce que la casse de Mobalodi erreur de moto du Bosso et comme la copie sans moto Yassima Maïli. Amen bota. Alors la casse de Nala Tobeni Tobi Toza par Israélite si Molimo. Alors tant que Toza par Israélite si Molimo et la casse de Israélite charnel o yawo alukaki ata musalamo o yawo alukaki a manifester gloire na ye na kasi na bango. Alors tant que bango ba comprendre qui penser na yawo te tant que bango ba comprendre qui kosinga na yawo kasi na bango te c'est pourquoi yawo abaki na ko frapper bango abaki na ko longola bango na présence na ye. Amen bota. Alors sur la casse na otoyi na casse de bazan tuza ba Israël si amoli. Alors la casse na biso tant que tu telemi na casse de bazan et toujours par un jour et que tu vas bénéficier des bénédictions et par la Yahweh. Amen bota. Alors pour que tu obtiennes bénédiction et par la Yahweh, ils aussi na casse na yo mosa de bazan otoyi na casse la parole oye à travers sa dentaire. Ils aussi na casse na biso to longwa na casse na négligence. Amen bota. Parce que la négligence, on a notre compte sur la casse, la parole, on dit, et allons faire mentir, il y a bénédiction à Yahweh, moi, et pour ma casse, na biso, et zate. Amen, bota. Parce que tant que tu as la casse, la négligence, tant que tu as la casse, la goïgol, tant que tu as la casse, la désespoir, c'est pourquoi tu as tantôt, tout le monde a la casse, la sang joli, tantôt, moi, tout le monde a la casse, la sang joli, alors la casse de la difficulté, on est tous à courage, tout votre courage, et tu vas conserver la casse de courage. Nous avons accès à l'activité où il y a un charnellement. Amen bota. Alors la casse na modi moto asili kozwa moi avwa bénédiction ni boso na yao ezate mais lo sakande ay kotali serviso o ezali bosinga na yao casse na biso sakande ay kotali serviso pour que to teni o ezali bénédiction et pas na yao rien que la casse na moto alo la casse na négligence moto alo la casse na désespoir moto ayaba na kozwa ezali espoir ni boso na ye moto azala na casse na courage parce que la casse na courage des histoires à yo égoïstement na casse na mokili. Amen bota. Dès Ézéchias histoire et bétamé et quand na casse na chronique, c'est la casse na chronique et la livre olo na ba roi nyoso ba pasaki na casse na Israël na mala o ba basalaki des senaki histoire wana iko na casse na livre chronique na roi nyoso o akoya na casse na Israël akoba na porter regard na ye na casse na livre wana atala malam o roi oye eto succédé malam oye asalaki pour que ye asala continuité ya malam wana. Amen bota. Alors le pena tu na casse de bazambi izana ba o bazaki avanga na yo o ya oki amikali koluka orienté tout kota sabango tu na casse na exemple ya Abraham pour que Abraham Yahweh aiba na kosala continuité ya malam oye asalaki rien que na courage o Abraham azaki nango rien que na casse na kei o Abraham azaki nango isalaki ete Yahweh histoire na ye iba na kotikala na casse na livre. Amen bota.
Et même la casse n'a pas eu, celui qui a la casse n'a négligence n'a pas capté d'aller en Zambé, celui qui a la casse n'a négligence n'a casse n'a pas loi en Zambé, de porter courage n'a casse n'a pas capté et il y a aussi un peu de manifester la casse n'a dit sur avec l'autre. Parce que la casse n'a pas tata n'a pas kala, oh yao, à l'occasion d'orienter, la casse n'a négligence n'a pas mort, à l'occasion qui va porter en vie, la casse n'a pas zambé que ça qui a dit que à l'occasion qui base à la comme si la nation au bazaki la casse n'a pas yakana, amen bota. Alors la casse n'a pas porté en vie, et ça là qui était yao, elle va la cogo la casse n'a zéla, pour qu'il appelle sa naissance, la casse n'a pas oh va plutôt mettre la casse dans le désert, pour qu'il mort tenir, vous allez Boka yakana amen bota et même la casse n'a autoza la casse na banza négligence yangana yo ya akolo la biso akoluka kofia kotali sato kopesa naissance na ba oba koya na casse na sima na biso pour que va porter une force na casse na amen bota alors la casse na osameli sale fort eti na casse na temple na ya ozala na négligence na ma etalami balwa na ya tout na mai etalami l'instruction au ya apesi à travers sa grandeur amen bota alors sur na casse na biso to porter courage na casse na ya depuis ya akoluka pe pour orienter tout pour sa résolution na casse va difficulté au les autres misabiso alors esa histoire ebitamaki na temps ancien de l'autre et pour la koluka côté sana yo otosa la casse na bolembo na mai les autres misabiso charmement na ndenge vie et je dans la cause la casse na difficulté et moko la moko et que soit difficulté ou ils ont la copie ça tout pour dire la casse na biso il va toujours cause la et yao akoba na manifester na casse na biso amen bota alors amen bota alors cette histoire tout concerne les Ézéchias na casse na Israël avec Salomon était tant que bazali bana tant que azaki roi na peuple oya bana ko kambandi bazaki bana na ye ni un total c'est vraiment était tout le monde na casse na négligence pour que yao a choisi biso tous à la casse tous à la pembe na ye yao a choisi biso pour que tous sungaye yao a choisi biso pour que tous servir pour que tout bana ko offrir vous allez paka na malas amen bota alors na casse na bafan na biso na casse na service na biso pour to bana ko porter na casse na temple na yao depuis que ça a été yao et bana ko manifester na casse na biso amen bota toli ya mwana to garder tout ça misala pour que yao abatela apesa kimia amen Libota amen amen libota amen c'est vrai que l'andi toli na chronique ton tango tomoni tango komi ndemutu akimi mbango aiba ososo la volonté tata et ba le belia pe ba le bel négligence na bato basala ka négligence bakuta na kapé na ba problème ebele amoni kuna quelque part na livre kuna ba le bel biso était tu bande kozonga kotala avis ya Abraham on a kat na Abraham ya pointaki ye tango ya pointaki Abraham atindi ye ndo tumbelanga imbeka ake asali ndenge ya wayebisaki ye akomina ndeka muke alobi yokutoza na importance te kende na yo libota amen ndeka kei tango ndeka kei Abraham ya wayebisi ye lokolo sali boye libota na bakokota na boum amen libota amen nde libota bakimaki pe mbangu bakoti pe na boum mena malashi kuna na 3 na 5 pona kokita balobi bopengu ilongwa na batata na bino bango lokola balongwaki na nzela ndenge moko pe bino bana boye kolongwa na kati na nzela ndaye kota servi mutu akoyiba epai na nzambe batuni ye toyibi yo na nzela nini alobi oyibinga na nzela ya dimi
Oyebinga na nzela ya offrande. Oyebinga na nzela ya makabo. Libota main. Amen. Ndaye koloba ete mekanga esasa ipi. Soki okomona te na kofungula malingisa na lola. Abina kosopelo lipamboli. Kine kozanga yo esika koche yango. Abime soto kotosa mungu na yawe nzambe na yo te. Tala ete na kotindika mopepe. Na kotindika mbonge ekopepa nyonso memaki ekobunga. Nde tomonaka pe bato saka dimte. Bakuya quand même na commerce. Bato saka dimte. Bazana ba problème ebele même na banzoto. Bazana ba problème ebele même na bandako. Libota main. Amen. Ndenge zalaka. Boye mutaye avant pour avoir na bande de ses avis. Mutaye zelaka pete bato ba yana sima ba matakuna. Eza déjà négligence. Nde boyaka mutaye ozuye longotie na se pete maboko bando tindika yo. Ozo sala négligence. Kasi mutu azoko sacrifier aye na tongo azuli pamboli amati ake na 12 km aéroport aye kozonga lisusu ake alukisu mega. Libota main. Amen. Yo na zobeta maboko yo na zotena pona kotala image izoleka ndenge. Sko yo ozobeta karapo beta maboko batindika yo. Mais mutu azola muta 5h akomi na 4 nisika bongisi. Aleki kuna na bambolombolo alakisi bango. Aleki na 2, 3, 4 places. Pona ko expliquer liloba na nzambe. Tina yango yeli 4 na ba. Aye kosongo so avandi. Aye so abando beta sumabuku. Aye so abando yemi. Libota main. Amen. Or batasi na liloba muka yawe na misala. Misala te peut-être na tol. Misala te peut-être na brique. Misala te peut-être na chevron. Ubete la ya maboko izali ya musala mane. Libota main. Amen. Ya momoni batati quelque part entre na Jean lobina ndako tata na ngai bifando les ebele. Mais yo folu kesika ni yo kovanda. Mais na kati na ndako na ya lokola bifando les ebele yo vandi wapi? Libota main. Maboko vandi wa peut-être na zeke vandi wapi? Peut-être na kosunga bandeko bazana mikakatano. To kuyem ngana okendesi. Redi pepe deze la problème. Kufuka mana ngana lingakate, bafuka manana ngana kende okoza. Namoni musagola linganga te no musagola kozale nemi na mutute batinde kata maboto batinde kata ba mais mutu na kata ndako papa na bino et tant que travailleur ako yino lenge kan dibo bon soka yini mona patron musale ko continuer est-ce musale ko sala malam salaire ko sala malam. Non, mettez à la biso rolo to sala ya bon. Butu moi to sapona ko servir yao na litomba te na mutu ya te. Ata ndenge to kenda ko expliquer ba comprendre, ba yebe te yawe aza awo. Ba yebe mais pour qu'il ne peut expliquer, je ne peux pas vous la monter, mais ça, surtout dans les soldats. Ah, écoute, moi, côté, ils athées. Au compte, pour entrer ça, pasta, vous vendez les bandas, malili fort, fallait tomber la café. Libo ta main. Amen. Ouais, c'est café, zéro zomé la café. Kalato me la café. Ba mati drapeau azumi loko na yalo. Ah, pasa café mo la kaki biso nde yangona na moni café la kaki biso yangona. C'est normal. Ça l'effort. So ki batona bazo bomanzo to pe molimo ba yebi valeur wana. Parce yo mwana nzamba, yo mwana liloba sikoyo, ugo sala ndenge nini. Or to yembi na nzemu, to yemba na sengi. To tombola bendeli. Wete yako kisi mabondeli na nga nyonso. Yao asanjola. Libota main. Amen. Oh amen libota. Amen.
Mobali na kata ndako makambo alingaka te obunda na kosala effort olongola yango. Mais yawa. Botango yo komi pa na yawa. Oyoka ndenge nini? Tango yo komi pa na yawa, luka ndeno kosanjula yawa. Pete ba yike pona salon kwa ke amona kango ezaka bongo bongo. Metala Tango ya mengo na sincérité kolo pa kosalela yo. Amen libota. Amen. Izana bato bamba banganga nzambe na kofungoma pa mutema babika. Tala ba message yo bakima kimba. Mais moi ça ndumba ya mbi bango. Apo mi bango na ndako. Pas à côté faut pas détruire. Mais le pesa li sanate tout au vent d'akabo li lobe vendre na ba place ko ça. Parce que batu balingi kisi, batu balingi bunganga, batu balingi bokoko, batu balingi basinga. Mais pour se retrouver comme we pour komisa nzambe. Libota amen. Amen. Pour mutalingi l'église ke ba pese singa, ba pese mai, ba pese buji, ba pese biloko, kende ko tumbana ndaku, kende ko bwaka likolo ndaku, tena porta ndaku. Ya mwana tena bandaku mingi, mwana batu bakoti mebaza mana komi. Mais biloko ba check na porta ndaku. Mais biloko ba kundaki na sama bele. Mais biloko ba bwaka likolo ndaku. Libota amen. Amen. Mais yosko tango ya mbili loba, à partir courage, à partir détermination, à partir que la force, ndoko yeba ndeko se retrouver. Libota amen. Amen. O amen libota. Amen. Tango ya mbili loba longola ko bang, longola solo. Kota la te ba koyebisa ngai bo. Non. Mosoki ba koyebisa bongo. Soto kena ba biro ala tande ngini. Bokena biro na ba yebi pe binote. Bosolo la kapete. Bokepe kuno bolibi to yena lisolo. Libota men? Amen. Yondo zala ka peut-être ulali malam te. Mos na comprendre te ba finangai. Mais kuna to kendaka, biso ne to kena lisolo. To kompena biro aba. To bandi pe lisolo. Après le solo mutandimi alobi oui, ya solo basali, makambolo biona, iza solo boya basali nzambe. Atikali na caché. Atato longwe batika la kana caché. Yango mona ata bisika toleka, memba konzi babenga. Ona ko musali, makambo ebisaka biso, eketa eleki, minzamba yeko bimonti. Sala effort, comprendre. Balabi to sala ya na sincérité. Mais to sala ya na goigoité. Quel est l'autre face musulo biko l'autre face mususu. Mais tout le côté za la kana face musulo. Libota amen. Baike balanda lo basiki mitumsemi na ndako. Baike balanda lo bakaso ki fievre na ndako. Baike balanda lo basiki mikolone zaka bongo bongo. Mikolo, kuna mi pesa na lo sambo, kuna zolo na bilanga, o bilange bota malamu. Non, yango te, okomona kolo pa ko boye bambule beti pete. Libota amen. Amen. O amen libota. Amen. Okomona pe moye bibi makasi na milioni olonaki eziki pe. Oloba nzamba so linga ngai te ndeni milioni eziki bwe. Tala bat na kata liloba. Bato balukaka. Force nzamba. Mutu akepe na bilanga. Bandeke bazoli apeloso na ye. Ayebisi bandeke. Soki bino boyoka ka parole boliate bokoma wate boniata wate ndeka yoki mutu. Libota amen. Amen. Na kala ndeka yoka ki mutu koroba ke tikela Eli. Biloko na dessert. Libota amen. Amen. Na kala pe mutu. Nyama yoka ke shamo ayebisi balaki. Pona koyeba ndeko modiri bote Israel abi bato ya luba ko modiri bangote. Libota amen. Amen. Mena kala mutu pe ayoka kete Jonas na mboka Ninive aboyi babwa ke bale na meleke bimseka na mboka Ninive. Niza Nanga te expliquer bien na local na Kinshasa na mapela 1. Basali bavandi mutosu Ndekona pumbwa kei basali etikali. Libota amen. Amen. Wani za boyimona tata wani za misala na yao. Tout ça l'effort. Tala tang bat bazo kama na bisika tuzo sala salon. L'église est dans beaucoup terre.
Oh, libota main. Amen. Bazo témoigner bien. Sauter église, et il y a qui bosse dans mboka. Mais le mboka est propre. Ce qui est église à boy, bato balandi, ba pasteur, balandi bino. Comment vous comme témoignage na bato pe mateya na bato bavandisa mangomba na bato bavanda. Ata ba visite à prison, il mo bando mona. Ce que banda le bandenge ni, abi jamais vu que mona na nte, bolo ngola matiti, o tia propriété, o sunga bisuna bilei, nzambe face à la vie. Ils ont merveille. Libota main. Autant bâti na rapport à tout na église ni ezosu. Église ezo maintenir bazo koma peli lo bananzam. Lilo bananzam un jour ata etatanga hotela ba rapport. Akoyeba ke liloba na mboko neza ko résister. Amen. Amen. Wa amen bota. Amen. Bota l'étonnement. Bon comme na mais abosani parce que akoli awa abali awa aboti awa moya déplacer izate libota main bebe église zo soigner mboko soka comme na collège akoyeba ke église zo soigner mboko soka comme ki na Bukavu bien na Beni akoyeba Amen gota. Makam tozana meza tonnerre. Oyambango na goito ete. Makam tozana ngo. Ezaka nde balobaki na Nena mandefu na loni. Me balobi bien oezo kitana ngoma na Siona. Nzambi ya kuna ndala kaki. Abi ko pombo na bombo ko pombo na Isa lopiko, isa ko bouger mboka, isa ko nimisa batu, isa ko pesa batu, confusion to trouble na kata mitu parce que autres zo sala bamona mona nte bamona mo étrange. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Ata ba yito balika quand même ko critiquer ko lo ba mabali lo. Azana connaissance te, muto zo comprendre te. Pour ça muto comprendre quelle église ata na Congo, de Zugnan, ba pays étranger te na Congo ka. Nam koleta le mis samedi bisika nyonso ba paroisse ezali ba bo misambo libota main. Amen. Ilingo la cette nettoyage ya ba rigole bazali ya ba terrasse o bazo ko beka ko défoucher ko bo misabaza ya matiki bazali ya ba poubelle bazali Batono ba lukete o eza mili mabe e resistaka na mboka izo place te libota main. Amen. Wa amen libota. Amen. Ça l'effort de comprendre. Bato bazana na tembena ni wabo kusana esika basali bazali. Bo kusana esika lo bezali ba ko expliquer bino kusana yawe ndenge zali. Amen bota. Amen. Comme qu'il va condamner na libanda na musika azo juger il le besoin mabe non, il le besoin mabe te, il le besoin sangis le besoin na posa montion son après na bomoy a vivre montion sa après na bomoy ayoka liloba na yawe eye pambate eye kwete bato simba pe bande ko sala ngo na nzoto pera moko na molimo. Amen. Amen. Olina mukusinde yangwana yawa batela yawa sala mutunyoso tomoni na kati na négligence muto diabète so balse kolia mungu ate conséquence ya kandenge nini libota main. Amen. Muto amela ka shimboki ake kuna bamoni batashi bapekisi komela ka diamba te komela ka 500 te muto na soka yekte ameli a continuer kolia a continuer komela ni soka la kendenge nini makolo ko fimba libota main. Amen. Akobanda kokonda akosanza makila suka rango mutakozala te même la santé ndomoni ba minganga balubaka fuko landela traitement oyo kino na su fuko mela bakisi tango so mela bakisi faut forcer kolia libota main. Amen. Mais nous beza plus que ba minga parce que ça pour corriger aucun amonganga za na penser boye pe na lobi be bongo te ya za na bosengeza la boyeza ya momoni était ça la fait fort au comprendre ça la fait fort au le la négligence
Quand on dit que le babambou le koya, bandak bazali soko tellement tu pas na difficulté na lelo ne eska ko vendre des athées bazai ba para côté na lomela entre 10h école fini ki bana. C'est ce qui a za ko pema, ce qui tolé za ko pesama to simba ka yango to salela ka yango osenga na yao ezali te batu. La ville sainte. Ibota main. Lobi tuza na salongo.
ezali mukolo na yawe salongo ezali précision kaka na radio RTNC kaka na rompona ya RTNC tomona na tango toyeba pe kosala volonté tata po ete kimia ekana komonisa amen zala na volonté lekaka na salongo ezali pamba te ezali lisano te ezali point oyo yawe apesi mokolo na mokolo à travers sa grandeur toyeba nde kocomprendre tososola po ete kimia eyeba nde kozala amen olobaki bien bana classe baleka lipambo me bato mosusu kara me soki eyindeli okuna oyeba mosusu oyo azwa lipambo kala te bana balingi babanda kosanza na nzela classe kala te likimisama mwa makasi ya bana elingi bana omoni mwana ke classe aye kozonga omoni mwana ke classe moye te omoni mwana ke classe baye kozongisa na moto bamosusu bakopike meme bacrise meme na classe mais batamayela molimo kososola mpe kolanda yawe akoyeba nde komimonisa po ete kimia eyeba nde kozala amen yango baluki olakisa awa kozalaka te en clin d'œil ya problème ndo bandoluka yawe lukaka ya mikolo nyonso malamu ane tikala ezalaka wana ata mabe ye ekuti deja malamu moyen ezwa place eza te eza comme si soda biprotegeaka mpona antibale ayebi ke lelo ekoyinda belobi ekoyinda ye azalaka nango kaka yango nde bazalaka fiere bakobeta ebeti kaka ebendi esala eloko te yango na lelo bavandaka na misala amen gota so tosali bongo nde kimia koyeba nde kozala tala na niveau este likolo eleki 2 jours toexplika bino basoda na biso wana problème lelo engindani oyo esalemi kuna ya somo mpe ya kokama barevanche bandi boza na batelefone boza na eza kodétruire bato na kati amen amen gota kozongisi matembe mpa na yawe mopesi na kimia apesa kimia na mosunki na molimo yawe bakimi mbango liboso na yo mpona kosanzola yo yawe ezala na bango elongo tokosenga nini epa na yo oyo oyebi te oyebi kosenga place na moko maladi to mikakatano oyebi ya moko na moko bozwi to kozanga oyebi yawe kana komimonisa douleur na kati ya mokili ezali ete na kati ya bapona bazala na difficulté wana na mikakatano oyebi kana kosikola libota pesa kimia na mosunki na molimo yawe tinda banji baprotege libota na mosunki na molimo tosenga bongo na komisi na ayete lobi amen voto na tata eza na bato nyonso